ebandeli moninga Nzambe asala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Ah maman C'était en ce moment Libala ebandaki Nedenie Libala moninga Ezali puya lolendo te Oh, boss. Oh, Sani. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hein, papa? Là où ça va? Pourquoi c'est sur le rendez-vous? Donc, il glisse. Ça nous quitte monter et tu as bandaté, prière. Boss, ça va pire. Vous avez craché. Frère, là, on a fait tout que ah, bon, ça va. On va que non, on a raté. Après, toi, tout qui est rapide, tantôt c'est la chose. Séminaire, tu es à la rame, c'est que il y a une invitation sur la gaga. Tu n'as pas oublié, au prometteur qui appelle les lots. Tous qui est, tantôt c'est la haute. Tout qui était. Boss, boss. Bon, pas ça. T'as là, hein? Séminaire, c'est samedi, c'est dimanche. Non, il y a le lobby, hein? Et ça qui est important, les loyaux. Il faut que bandali camper au succès. Ok, rapide, moto. Ok, rapide, na tante. Toi, la coopération, le monde est dans sa bouille, non, qui est pas massa. La COP, non, ça y est, sous ma sia. C'est clair, c'est des atis. Pas vrai. Tout qui est dans nous. Bon, si vous avez rendez-vous, vous avez rendez-vous pour respecter la rendez-vous. C'est la calme. Tu vois, attends. Nous rapide. Lobby, hein? Lobby. Il y a un songa ba héros to di. Il y a un songa ba héros. Tokende ali a d'autres la ngai. Hein? Comprends? Hein? Lobby. Tokende na nous tokende lié passe à lobby. Passe à lobby, hein? Passe à lobby. Passe à lobby. Moto ya la tana bilamba tokende. Ya la tana bilamba tokende. Mon cher bilamba ni tout di ka bo bilamba ni ngasa suna bilamba. Mon frère. Bilamba tu me pesa odongo. Passe à lobby le sambo. Donc ton pendant donc. Oui. Lobby, hein? Lobby pendant on a pendant donc. Ntali ko sukuna na bo. Il y a quelqu'un qui suzo sur la moto. Ya radio muchingai. Mais tokende disco yo okilika obi. Ona ka. Na ka ko. Tu as ngami manga ba prai ba ni bo che. Ba prai toke. Hein? Tokende na na bi. Reçois ma louange, mon adoration. Reçois ma louange. Regardez, et. Alors, qui peut me donner un exemple avec le mien est ici? Un exemple. Qui peut me donner un exemple? Oui? Maman est au marché. Applaudissez. Maman est au marché. Qui peut passer au tableau souligner les et? Très bien. Alors, c'est quel et? Il s'agit de quel et? Et divers. Mais quel verbe? Verbe être. Conjugué auquel temps? Troisième personne singulier. Quel temps? Quel temps? Au temps présent, bravo. Quel mode? Mode indicatif, applaudissez. Alors, tu peux nous donner un deuxième exemple avec le deuxième et ici. Oui? Les chiens et les chats sont des Les chiens et les chats sont des ennemis. Les chiens et les chats sont des ennemis. Alors, le et ici, il s'agit de quel et? Et dit conjonction, quelle conjonction? Tu veux bien répondre? Quelle conjonction?
keba. Non, c'est le truc, mon cher. Pourquoi bâtir les gâteaux, les ça va, hein? Est-ce mon cher? Est-ce que la similité, Richard? Devos. Est-ce que la similité, ma soeur? Est-ce que la similité? Moto, tala. Je ne sais pas si on a un Devos. Tala, tell ma carte. Tala, bieste. Tala. Bon, tala. Non, t'as plus d'autobouille. Tala, Devos. Oya kongana sute doka. Oya ba sute. Kongana sute. Ozoka. Ona, na bomtao. Oko pupilo na bomtoto sa nkoya tushengate. Utamusinga tia kila wakina na kotoe to kuga pili kona yo. Mama na tu separa na pesa na 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 mystique. Kina basamba. Uyo kase wazani yaka kwanga muvando wanolia. Uwe wangali. Za mabaya, ayibi 3 mabaya, asombi 3 7, abaki Yesu nekuluswe. Ma Maria aleli. Sikela nga mwana nanga. Sikela nga munzu. Ochela ngatina. Tala. Nazo kimba na kuna ngai moko teka mai na ngai. Ndopo uzamta mabebe, ko pa tona liete, poni usala bla. Yuza mwa mosukuru kete mwa mbali moko na. Mama ko tina pa yangwana. Tela mungati. Mangana nazo kimba ngai moko tika na tena. Ngene bo tongo yo bo boni boy ko. Na yanga pesa ka ote. Tela mungati ndam. Chede Pascoti. Nico. Yeah. Ah. Vous salez rébellion. Rébellion à l'union, papa. Ah, yo Devos après toi son bon bon. Bonjour papa. Bon. Pardon kaka. C'est un soga. Bonjour pele dans belati. Mon niveau de moi est de mon ingati. Chede ba pesa. Eh, vous parlez du colon quoi? Richard, au fond de ta arte. Eh, pour me attendre au thème. Mais yo sinon tu sont là. Na kimi tena zongi ndeni, Il c'est mal aussi. pour le moment, na zongi na po mal aussi, akuna moyen te papa. Souffrance c'est l'équipe. Souffrance c'est l'équipe na niveau na te. Moni na bana nga ba koya cause na ba blessure antérieure, on a préféré bazonga na on peut voir na ba mona. Comme ça, ceux qui défauts ça sont sala, ceux qui makamyo tout vendent bien. Azongi libana nga na ko bwa mbali na ngati. Bon. Ça n'a pas tout ça. Mon yo a mossa de gos. Hein? Yo mossa de gos. Na ebiwe kola na yo. Ndio zaina mwa mke, frère bana bakoni. Alors ya mwana lingi, na ngai na mona yo, to swa na yo. Na o compagnie de vos. Asa le sunu papa. Na ebite. Moni ngandi ba situation ndio za kabunga sa nga passe. Sa nga vraiment passe na koya na yaka na pesi mbongo na ke. Mbongo esilati. Mais na lingi na chena ba faire. De façon qu'il y ait peu les gens dans les lotés lobby nandaku et pas mal oti lobby awa lobby ate. Vous avez quand même famille pour vous appeler la famille na bino bana bakola l'éducation bien va bien. Hein? Aboye musalango Papa, yo kana ki. Papa la bino na comprendre ete. Aboyi. Aboyi yango na yo mona yo. Devo saninga to souffra aboyi. Papa mina zan doki yemoko Zambi pour ça normal te aboya comment? Convaincre ça fait 2 fois 2 reprises on a baigné ya to to commande la boy. A changer na. C'est. Papa mina zan doki conscient. Zambe, attends doki conscient. Parisha même quand prière gara, va délivrer. Na prière mbongo ya. Na pesa mbongo. Sala. Ba ko na kata ba faire au Ba prière te mbongo ba prière bo vanda bo ba prière. Ana raison ba chinois ba lobi, moi les me laisser pas boire. Boni boye. C'est vrai, vous êtes maté. Astrid, on est déjà finaliste. Ça va.
Oyo, akata classe na yo lukaye, na lukiye ti na moni ete. Papa nga na nini? Yo lukaye na ambali na yo. Convaincre aya tout cela na ye, akoto la tiena ba faire na ça. Lukaye, na office mbongo na kitala mbongo oyo. Mbongo oyo c'est na classe. Papa Richard. Na pesi mbongo nyo so na Mais kuru moya nini kunesa kuna? Ba so mbongo yango oyo, boni boye shogu. Ngana bisi de kuru ya boyete. Informatique. Mo so mama ye, to pa ye na otina mbongo fana. Biso to ba fitiri nini te ba fitiri. Ok. Richard, tu m'as l'âme. Bon, courage, courage. Antala ko lukaye. Courage. Non, lukaye papa nanga. O pesa nga madame Mbote, hein? Si na pesa e problème. Maman, ko ga biso ka. Mama pa vila mo pesa pour mama gini na ngai tema mo classe. Ko saka nanga te. Te moninga pe. Bondela papa baninga boye. Oya biso pe. Ba bino. Ye ba sasa indo. Ya ba mi ba ma classe na réseau ya style lera iba bika mo. Est-ce que on t'a on le ba nanga te. On ba na la tio. On a cette société. Na comprendre tendela on na comprendre na tiki voiture na point kuna. Est-ce que moi na le ka boy za te. Chaque fois na kita na bungi kutuka tika. No ma ulo za somo. Sika na ola extension ola xaya. Pa mama ndo akila nyozo za ukanga. Uzole ngisi kwa. Na sisi kuchaka na mno te kwa sali te usaka na. Na mwana pe mtu kumisali makasi ya. Na chokisi ya. Mama na ngai bama pala to eseli mwana mutu na bako yeba te keta zoli zakia na ndaku ezo sa passe te quand motema na appliquer yo ba pota nyonso esile esia na suki mutu na ekoma solo kitoko mikeze ezo sila jelima okoma kitoko Mana naluka musala. Azaluka musala. Naluka ata bilamba, namuko bilamba oyo passé, ari passé ata basali soki ezali. Papa. Donc yo mobali kitoko boyoka koluka musala. Oyo makasi. Oyo koyiba. Quand même naluka ata musala. Mona musala ndo sala na mwana moni yango ezopesa mo lokumu. Yango na changer musala na mongo ezapie. Soki bilamba basali ezali sima sisi. Laissez-moi quelque chose qu'on a un ami qui a ceci. Ah, donc ce qu'on sait, nous allons d'abord laissez-moi quelque chose qui est dans donc ce sont les choses qui sont au salinage. Ça fait d'abord dans une heure de passer, mais pas de ça. D'ailleurs, on dit qu'il faut une monnaie. Papa, le pas on a ça moi là, ça mais parce que pour la même on a bien apprécié. On a signé ça on doit faire. Soit si c'est la pêche de ça, je peux moins dans le pays. Ngama mobala ya papa. Sala mo malembe papa ya. Ilo ba suko ba. Basi ko likuta o tsela. Papa o eza grâce aussi ya. Eza ba mama nyo soko. Likuta mapinga ni longa o. Tatwa makka. Mona o ba mapinga ni longa. E combina un capo buono. Andiamo su. Già. La moto si messa musica. Sotto. Mama, oya nini nango? Otuni oyo eza soki eza nini? Oyo eza ketazole. Ketazole oyo eza te ke ona otia mwana po suki ekola te. Tozotia mwana omoni mapata oyo bima bana mito omoni awa otala mwana ngai. Tie afin ke omoni bamakodi ya nyonso oyo esila. Soki otieka mpo kotia aza suki bakanga neti bakati mwana suki soki opakoli ketazole oyo papa. Mutu ya mwana lobi ntango okoya soki otali mutu ya mwana oyo otuna ngai mama bakini esili boye makodia okokamba mpe elaza na karton nango awa lati okoyeba te baindication nango batia awa balobi eza contre d'infection dermatophyte de la peau batenya corpiris tenya manis
Déjà prédis. Et ça va gagner on a pour monter mais au moins il biloko e bimaka na po wana ba makonzo mona ba nini wana. Eza ka pena ba nyama na ngo o pesa biloko wana. Ambo. Ndibisa mais o biloko wana. Ambo. Ndibisa mais o litara contre ya ko ketazol ko. Moyo tonga. Papa nangola nza. Yoga, 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 oh, yoga nani boy yoga. Bon, yoga. Siko singa za we manjem. Yoga saka mama zia. Mama, you care. Mama, you care. Mama, you care, mama. No, ya can no. Ya. Yo, matelinga, yo matelinga. Yo, matelinga. Papa, excuse, edengai. Ngami se kufa kala na zo mola sisite. Kapesi nga invitation ina kwa wala yebu tanga te. Kutangila ngake. Pardon moi na ngai. Moni importer son temps. Mais quand il aime ça na ngo zeta cours du soir. Ngane tanga me. La suka ina ngaka na première. Bakomi invitation. Le ministère chrétien Exode organise une grande journée de louange, d'adoration et de délivrance ce dimanche 5 octobre 2003. Donc dimanche thème, la dimension de la foi qui nous fera accéder à une élévation parfaite. Lié, avenue Landou numéro 3, quartier Motel Fikine. Commis limité 16e rue. Ah ouais, 16e rue. Limité la 16e rue, dans Motel Fikine. À Katuana. Heure 15h à 18h, 15h dans Ngonga Zoom na mitano. Qui nous dans Ngonga Zoom na Mwanda. Orateur, la servante de Dieu, Maman Vivi. Ah, Maman Vivi. Maman ouais, yebiye. Tanga continue 600. Évangéliste Guy Bongo. Évangéliste Patience Boïssa. Pasteur Malachi Mukendi. Animation. Frère Koulmato peut danger de moi, danger. Daniel Sosola. Frère Gide. Frère Guilain et son groupe Exode. Frère Fils Lié et son groupe. Jésus-Christ est toujours vivant, cordial à tous. Maman Vivi, donc yemba ute yakuna. Maman Vivi na kusanga te na kuyana bande kunanga inyosha. Ne bande ya Brazzaville nyosha na kuyana ba. Maman Rifini, ba nyosha na kuya. Papa, j'adore pas mon yo merci. Ah merci. Merci. Baninga babala kande bazali bien. Kuni. Obi kibanda kala kungu minifeta ngoyo. Oli kata kuninga te. Katinga na tulunga bana uta voyage na yawa tuna bakanga ba nyuzu tutanga na bango. Na mona akali bala kushika na bango awa. Kilo kaka lisono patia bala. Mama soki kuyi soki mama tokumisa na nzambe. Konga na kono usapela makasi. Ya solo. Ya wena fambu ile kuna kulea mwana kwa ndako. Tike tuyosa na mchezo tukosola. Bando voyage akawana ndila lokaka kuma ya France. Nande pour ninga ngai. Ko tala ka baninga mo pose to la classe.
na kati yo maloba te mama pati ngani naza na kuma mama pasteur ya solo kambo ezawa toza na séminaire moko matinal ezobanda jeudi oyo le 2 octobre 10 samedi na ntongo de 6h à 7h juste nango pati toza na posa oya séminaire yango wana teme nango eza pourquoi pas moi pati lelo soki nga naza boye mpona nini yo te ozala boma na sport 76 na kasabu yango nabengi bana nyonso kasabu boboya lukelanga na église ya mestre morige nakoma kosambela kuna église pati séminaire matinal ona kozanga te lodi jeudi vendredi samedi pourquoi pas moi Amegashi. Voilà, tikala. Kobla. Kama ni papa yotano. Yotano. Acha kulala. Amelati. Amelati. Tiga bagai. Kami mali deh kok. Dokter. Amelati. Tiga bagai yo. Yo Amelati. Ini penyakuan yang gol. Amelati. Saya menikmati yang ini. Amelati, akai. Cak, ni kau tiada kan ini cak. Kau tiada kan ini, tiada kan ini. Jangan dokter. Siapa mana Yesus? Sudah kau Yesus. Nama Yesus ya. Jangan lagi. Negasi. Tu jangan dokter ayah. Dokter, jangan boleh resisten. Kau biar, meninggal Yesus sekali. Aju. Kau lajar lah polaki. Jangan meninggal jangan ini. Meninggal jangan ini. Nak mau ya kau. Amelati, kalah. Kau sekali apa kau? Sudah familia mana yo? Soalnya kita ada yang ye. Pola ya nama kamu. Jangan menengok dia lagi. Jangan menengok dia lagi. Jangan je. Menengok dia lagi ni jadi. Jadi. Bayang jadi. Ikut jangan mesin lagi. Jangan ada ayat kau. Cara, pero ¿qué dice? Oh, señor. Você não vou pensar aqui, eu vou pensar a cara, é pronto. Dala! Papa! Hah? Dokter? Jangan nak benda apa? Alexinin. Alexinin.
C'est ce qui va semaine de Mikolo Belina au monde sauté depuis Sourouana. Ah, frère de vous n'a regretté. Tu peux s'en rendez-vous bien que nous avons reçu un qui est de prière. Au décevoir, au lundi, camarade Nao. Ah, n'habitez, place pour qu'il y ait un bon. Je suis un cop, et c'est pas au soit du bon. Bachaka est sous à Liboso. Cop n'a on des à la après. Eh mon frère. Mon frère n'a pas sa main, on a bouillé. Attends, on a bouillé la version de la bouillée. Muni, ça a l'eau, ça a fait, ça a poussé sur un temps pour le boulot. Ah oui. Il y a un faux, il y a un micro, on a fait un cop là. Tu as un monde dans le yard. Il y a un épisode au casquet. Il y a un monde dans le bien. Comme on aspect, c'est pas possible. C'est pas possible, mon frère. Tala, il y a nous sommes aux hommes qui sont massés à Sabisoté. Aux hommes mon frère, Yokana Bissau, et là on y a un Moutema Liban à Taïmoko, Moutema Liban à Ponanini. Il y a quand même un responsable. Famille d'Angelia. Les choses comme ça, nous sommes tous à osa bloqué à tout le qui moussala n'engenini comme aux allons lier aux allons délivrer yes aux allons na vie na yote beaucoup avancer mon frère nebisa kio ndongo sana soko mikoti mon bimé pas na yesu je te dis frère yo au monde nous amro ça na bomoni na moment de la sobisa à cause des grandes choses tout kendena ke kabelo même quelques bilamba pour boy pensa et nous ça n'a pas si mingi et na kabelo quelques bilamba tout kendena mon frère, Boïté. Mbani wapi papa nanga nakumbuka yo. Vernis, on a besoin de plein. Rouge. Rouge? Non, il les met à 100 francs. Il les met à moitié à la terrasse. Vernis, on met 100 francs. Papa m'a l'aimé, la photo elle sama ko. Yo na mona ba poso boy ko. Une solution no te pour ba poso no. Nazwi anti papa na on ka photo na woki. Mais na sana ngwa. C'est ça na ke papa na. Di prozone. Ya on était longola ba so ba pomoni soki mutalati salata ka sapatu mingi. Ba fo ba poso ne longo ka wana.
batiaka diproson yango nde elongolaka nyonso diproson mpona mwasi mpe basi nde basuki na mongo ekatanaka yango ebotisaka susu bon nde epesi loka bamama bangala na bamongo fo pakola diproson koto ekobotisa babutiki nyonso eza baotekala bango babutiki nyonso soki ya place bateka baproduit de beauté otuni diproson baotekela ntina bapharmacie eteka mpo eza antiseptique mpe papa nde oyelinga solution naona mpe fo tobakisa prite papa na toyoka naye na 100 olembisaka mpe manzaka me naa na 100 francs naza sona mongo obakisa mais aboko mona nasha mandwaki appelle la prière la prière na ejisen ana bongo mais mercredi le toi mercredi samedi na fête moko bonne na bongo na opose makasi pour le moi cadeau mais la pasteur à mon sport bala le 11 na Milouz et comme ex Milouz mais eza place de noble comme place de noble pasteur à mon sport bala wana yebika faut former ça bani derrière na beta mo broka sina ngo faut former na mo bimango na beta ka mo na luka mo mbati na tsaka mo blouson likolo mo former na pena ngo mais obaku peut-être 7 jours en kolona ngai kuna tiki etoko na ngai comme kola na ba nzambe yebika nous en nzamba ba nzambe za grand maître nous a donc véritable yanke ça nzambe kolo na pisina pinzoli kita kolo po yokangai baseminga mingi bacholinga bafininga nzambe nzambe na ebiti ndina zo bimawa zo paye benzula zo paye ring na ma campagne nzambe pona ebiti donc na notaka ba Versace ba Jimmy Weston ba chalimo ya mystique nzambe pona ebiti na côté de tête à pamba 7 jours kolo pour la méga la soir, oh Nzambe, Nzambe faut kanisa ngai, faut souvenir na ngai. Ton amour a peine donc miracle donc ça va miracle moi mystique donc suspect. Donc tout ça bima donc aspect na ngai Nzambe so changer mala moko donc na ko mutu moko boy donc na bini na lo bati Nzambe. Nabi ki oza pire Nzambe, pire babi ki o décevoir ba tout ba te ki biso ki o décevoir ba o ya yote Nzambe. Nous oublions maintenant donc nous vivre donc donner des changements. Ah Kolo. Kolo. Allez là sous ni na loba nini, maloba sili Kolo, na loba nini, maloba sili. Kolo moni na lelima ya mise biminga Kolo. Na bi ko vivre miracle à danger. Danger, Fernando, il y a danger. Akolo. Nzambe. Ni beaucoup de Rambo. Gang film à danger, on s'en a té. Allez, qui va gang, tu as filmé tout le monde en a TV, Nzambe. Akolo. Ndimi Kolo na zui. Na lati. On dit amen. Ok. Je vécus dans ces mondes, tout à terre à mon espoir. Je ne savais pas où aller, mais un jour sur ma route, entendu que Jésus m'aime, et moi aussi. Ezoso mibale po mataka bantelana na uti na teinture de bébé fils d'aller belé pour ranger teinture te maman. Gabriel na piso non oyo bon ça na teinture en attendant que na ba sino mususu zona ode OK na mona OK Gabriel. Mais oyo za muke ba mai wana to sokoli na nzela na vraiment bien te na yinti makasi fallait d'aller belé pour na tomba moi mafuta na pako. Yo yebi na pesa ko bakanto so na peso mibale ko comprendre te. Bili boza na ngwe belé na ndako ezanga te po pesa ngamba mo carton na ke na ofuna ndo boni la. Chara bini na clé ya moi. Ezanga katamo oyo za kimi baleka ka poli na sela katika ki onde na pension en attendant suko la teinture na yo. Mais on a na mona te simba na ngate. Onde eza bo fallait za ga ebele mba mona salela.
Betazol, ata ko type moko ebongisa bongo mibale. Ah, ata type moko apambe ko bongisa teinture na ngai. Kendo meka. Ça va na ko meka peko. Eh, non. Non. Yimo ni nombo. Omo na obanda kufa. Okumaka souci, olinko ko bongisa teinture na yo te, pour la nini mama na ngai. Nzambe mutapesaka mwana yepeka mutunde aswaka ezete ekoma lokwa sujet na yo er nyonso kaka ofandi ozoraisonne mwana ana okozwa mwana mosusu akoya mama na ngai oyeba pasi eza kati na nga te ndeko tala nayebi ke esalaka pasi soki moto azwi likambo esalaka pasi mais fo yeba ndeni okokomaîtrise problème kobla na ngai kobla kaka toujours kobla asakei aoya lisusu te asalota nzambe mpo soki eyaki folonta nzambe te nga osama bongo te tala malgré tokenda baeglise te ko toyokaka mpe babible ane eloba eme totanga babible elobake nzambe aza na projet ya pe mpo na biso eno ya malheur bondenge nini nzambe wana asala projet ya pe mpo na biso abotolanga kaka mwana ya ngai oyo moko kako apesi mpasa mwana nga te mwana richard mais ngam nazwi ebanda bomwana azwanga kaka mwa moko wana gabriel nzambe emo ayebi lepourkoi asalaki nzambe te asala mpe na hasard te so comprendre donc likambo nyonso ezala déjà proclamé pa ya nzambe non. Pas mal de bananes qui est ici qu'on va manger les cartes. Quand il s'abat aux ambons, on a quatre points à l'angle. Pauline n'a pas maïd bolu qui l'a gagné. Pauline n'a pas bolu qui l'a gagné. Vous t'es campé avant d'acquérir un Pauline. Yo kokula nda pas maïd te fouiller kako ebisangai. Nenda ko toza biso mibale te. Naza courage hollandais te. Na hollandais non, na courage hollandais te man non. C'est ko ngana la natinga tika mopaya na ngai, na vandi boyevi na ba passe na ngai na tika makam na ngana landa pa maïd. Ngana biso nde ko nda pa Richard ya aroya. Yo moko to expliquer po ngaso na lumi pa maïd ko so be ngana expliquer na ma ke pa maïd. Sayo wana. Maman, oyebi basali ngase. Basali ngase. Oyebi na komi wa na ponga bi. Ile wa kusoma njoki zaki na simawa. Nja uyunga balu. Ni mukolo moka yalo kina kao. Ozo luka nini? Njo luka tomate. O pesa mbona kino sombela yo. Na kama nzimba oyo mwana mke kumema mbongo boyidi bakangala pasi. Pas maïd, oui. On va pas y aller, Richard. On va pas y aller, Richard. Na moya ndako bolinga pena kufa lo kwa kobla. Je dis chuma kobla. Ukeye aye kuteka ba chuma. Ngane kobla ni bide bide chwana. Non. Tika boy. Non. Maman, Kobla aime Bogar avec le petit cercle. Comment les tout? Ah, Kobla le Pauvre Kobla. Non. Maman. Non. Maman. Je quand ici Kobla Zalaki. Mukolo ya padwa so mima pa mibale ake oyo mwamba oyo mandeka. Ale na Kobla kana misu. Tiko yo. Lege Kobla ko yini pa yo mwa. Na mudia Kobla ya mudia mama. Kobla. Non. Kobla ya mudia. Non. Papa Maï. Pas de pénitentiaire. Nini, Pauline, qu'est-ce qu'il y a? Non. Nini, vous avez dit. Dis, dans le pont, on a la pexe, mon matin, dans le pont. Déjà, arrête de plaider dans le parcelle, vite. Tu arrêtes, dis. Non, mais matin, exacté. On ne l'a pas pour le pont, on a gagné. Pourquoi vous venez au lait? Maï, merci pas de je ne peux pas ici. Mais je ne peux pas de Non. Quoi? Combien de fois? Yo, soza posa wole la ngwa ke pa mabi na lpango na ngai te wo che esprit de monde na kata lpango na ngai
Mutu sa kunda ba estila ki mutu ko kufa kufi. C'est normal. Faut comme ça mutu ko kufa. Comme standard. Je dis que moi ça problème. Papa, na lobi no luma. Ba te sa nga pasi. Pone na meseng na mwana wana. Yo. Yo. Esprit de mort quand elle pong là. Maman, allez. Yo, je veux plus te voir ici. Non, tozali tata na ngai tata oyo nalingi oyo balakisi ngai kozali nzambe oyo apesaka oyo ngai nayebaka mpe nazali koyeba nzambe salanga miracle nzambe nakóma na mbongo nasimba balare oyo soni esila ngai nzambe tiki moma oyo nakomedite liloba na yo nzambe liloba oyo bateki biso lobi epesanga bomoi ya solo kombo na Yesu Masiya kolo naloba nosusu nini nzambe nalinga lolenge nini kolo nayepa lolenge nini kolo na ngai o kolo simba kombo na Yesu bazali mokonzi mpe mobikisi amen olovandika na pomira sikomo ngi grapata mai non méditer c'était le banzambe c'est bien nous avons le plan maquillé des mères avant de calme mais quoi dans le soir là kolo ba technologie nous connaissons comme sambela sika donc nous avons onction nous bina temps na prier na bina briser onction de pouvoir nyoso ko soana na le pan mon kimeza pinza donc cette église wana penza batilo l'église ni ngwana OK ba bela bikenda kenda wana église ya solo anga bi anga ngolo 14 et pas apôtre Jean Robert Engondolo Tumba Ezekiel Charles d'Israël nous baté biso balobi insulté biso balobi dans Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie c'est-à-dire pourquoi il y a mis Yesu Masiya Yesu wana alingi te ngai nakoma ekelamu na sika nandima ye nalinga ye ezali mon frère nazoteya yo nozela nanu kokimisa motion nazoteya yo fobomola motema soki bate opoyi oteyanga sozoba te tala bateme bezala mbayeba te ntango nazwaka bateme epa tambola koki wana abi donc sele donc wana déjà bateme azwaka mbala moko nazongi kaka na mizongisi kati na ngai yesu akoti kati na ngai omoni frère fo bongola motema donc nzambe alingi bato na ye bateki biso na verse moko boye nzambe alokota bato oyo bazanga ntina akomisa bango bato abien donc il faut oya na église na biso mais nga fona invité na pa na biso koma na koma sala nga soki église moko la rosée so yo nga akepa na biso donc kuna kozwa banzondo moshe obingata na komi boye ba nasuba nzondo noni alia yango moshe ketazol mwana makwanza ebimi oboye fo kopakola ngo mama moto alakisi nga na wendi te lesinga mi mwana nga azolala te mpela makwanza ezosala edo moyen te azolala pongi te ayebisinga bi eza kisi moko komo nango ketazol luka ngo bateka ngo partout na kozwa yango nande mpe naluki yango nayeli yo te mama nani kolo bakwanza wana mafuta nanu ngai abezula pakola ntomundi naza te yo mafuta kopokotela ndeni nga bakwanza wana esi te Astrid boye koderange nga bo koderanganga ngai ketazol aboma nyonso awa mapala ata nde ozomona yango boye defa te tya boye tombo alipeka oyoka nde soni oyoka nde soni Astrid ya makwanza te esani motema mpasi so ya nini yango Astrid te ozala bomona nzala kaka motema kala te tolia esa mpe banda akendaki shokuna oyo mona mo mabe vraimen atambola avec attention motema na bizela bokala te biloko ezoya bana fati te suni
Banana ou bien. Astrid. 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 Zambina, oh nini susu. Astrid. 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 Astrid ya mukate mama ya Maya na kufia Zambe. Mami c'était là na mwana. Comprendre nini? Tolalika nini? Zambina nga. Asi. Nini ngo? Mama na zoteketa. Nini ngo kama na limu mutima kwa mama na. Tout sopela eh. Vamos à la main, vamos à la main. Si vous avez dit pardon-moi, n'a pas pardon. Jamais, master Saranoki. Saranoki Zambe, mon ami. Astrid, la muka comme maman, la muka Astrid Zambe. Ma master Saranoki. Astrid Zambe, qu'est-ce que ça a moi pardon. La tika la kana bino mi balé. Nasengi ngolu na yo katina bomoi nanga. Bonjour. Ah, pour ça na yo. Maman. Susu tu kosola nini ngai na yo. Ah, ça peut Stéphane azala maman. Ah, tikanga ina ba Stéphane yango koli mosala. Stéphane. Stéphane eh. Yananzi. Mpamba ngase. Makambo okoyebisa nge ate ya malunga. Na episi yo divorce. Maman na potani kesu. Bonjour. Tu peux chercher tout moi cherche. Ba fa sengo ya ye. Kobena ndanga ndia ate ba fasoro bango na biro. Na yepe bo ba kobenga ngai mama mokonzi malo si ya kota directeur ya mwana ai kobenga okuna. Mais justement on peut tout cela na yo. Ça c'est mon truc. Maman likambo ezali awa. Maman. Nzana passe na motema. Lobo bete, vosi lobo be makambo ina utika ba passe na motema loba. Jambo bali. On a traversé. Il y a une situation dans la zone lekana. Iyo be moko ba situation. Maman, na sina ndemile sur ma sœur lokola mokonzi. Ba te biso na lekina ba délivrance. Ba prier pour ngai. Nguyo. Non, le pasteur il a prié pour ngai. Nguyo. Qui t'a pasteur? Maman ba sambili mingi pour ngai. Il faut quand même les hommes là mususu bazoya après un mois, une semaine, 30 jours. Vous avez maman a changé, vous avez que maman a changé, maman mais changer mes ratés. Rabi, hein? Qu'est-ce fait? Changer mes ratés. Rabi. Écoutez, na pote Jean Robert. N'expliquez moi mutu. Tokei, to sal ba retraite ndenge na ndenge ba 40 jours, ba 21 jours. Wana na. Ngai ko. Mais maman nazo mona changer mes ratés. Ba demande na côté maman. Sans suite, ok, les gars, bon, les gars, le bureau, ils pas ici. Il y a maman. Maman a lingi mingi. Maman aussi, maman nangai. Nana kosa maman, au fond la maman na yo motema. Obisanga maman, les vrais problèmes de la famille na biso. Parce que problème ni nini? Parce que tout ça lié na nini na habité, mais on expliquer ngai comment un grand garçon comme moi, un licencié. C'est pas n'importe quel licencié. Bah ouais. Donc, on me donne expliquer ngai, je ne te dis papa bien, on expliquer ngai nous papa ça coupe mais on est comme deux ans vivantes. Me expliquer ngai vraiment, hein? Le pourquoi on a bloqué, le pourquoi on a maman aussi maté. Mais on expliquer ngai mais pour moi trop c'est trop. Divorce. Oui. C'est quand même comme une doc. Maman, mais ça n'est comme un document. Une explication sur ma situation. Pardon. S'il vous plaît. Ma fille est
Pardon, je veux que tu m'expliques. Ma situation ne change pas. Grand frère, aux intellectuels, sois clair. Maman va t'expliquer. C'est quoi? C'est quoi? Papa, ça là. C'est quoi? Yoka! C'est pas normal. Papa n'a qu'à pas quitté. Oh, comment on a dit que le gars est venu à l'opang moto ndokinga ite moto na kangi yo. Yamana m'appelle dans ce quoi là. Pendant kala de rousse ngai na boti yo. Na nkanga yo te na boma yo te. Otangi bakasi ngai na futi yo bakasi. De vosi. Ba peso même ndako porte mo bima o vandi na lupango. Maman ndo. C'est le temps locataire. De vosi. Bima na lupango. Non, maman ça va si faut sortir. Yo moto là isaka de vosi kuna na ndako ni. Ah, on a eu décision. De vous savez qu'il y a une autre. Moto na kanga ye. Alors, effectivement, que maman, on va sortir. Papa, na ko bana yo mbia so ki pembia. Oui, comme mbia. Abima na lopango na ngai pemba no sukola isaka ye kuna. Si vous voulez vous ngam na obuka porte ngai na obuka porte. Ça soit tina na moté. Maman, OK, la permanence là. La ligne aux témoins. Si c'est comme ça, yo fingi moi si c'est comme ça, mon cher, comment fingi moi mon cher, ça va bon, na yo, pas na je peux juste la ligne d'explication. La ligne mon Stéphane. Bandala oh, nzakombai. Bien sûr, on a ton père ta mère pour vous mettre la mokile. Au point qu'on aurait maman là. C'est quoi la fille? Au moins la fille vous ressemble. C'est la fille. Qu'est-ce qu'elle a expliqué? Maman vous explique vraiment. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Toi qui travailles, pourquoi pas moi? Mais tu dois t'examiner. Maman, je vais sortir. Je n'ai pas besoin de rester ici. Parce que c'est quoi ça? C'est quoi ce somba que j'aurai l'argent? Mon cher, je vais le rôle. ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli motekambaki mose kuna na esopeli konzi na moto na yo moto elembo ya molimo le feu de moran kono tobeleli lelo molimo ekita mpe yosala yesu moto na yo moto etumaki etumbelo tambonelia nzambi makatumishidi yesu mudangu dia bashima wakwena yenje moto na yo moto elemo ya molimo le feu de moran moto ekambaki mose kuna na esopeli konzi na moto na yo moto etumbaki etumbelo parfumerie Oasis. Bon, on a été nous dit voilà moi mais là la trop production. Vraiment on a besoin de mafuta. Mais on est dans moi et bando bi mamoé, nous les bandits mamoé za makasi. Mafuta ya bien, c'est bon tena ngala moi moi là. Mafuta ya bien
tout qui s'est raté, ça bien. Mais c'est au monde en a. Oui, vous avez répété. Vous avez light, vous avez ça éclaircissant sans hydroquinone, vous avez skin white, vous avez DH7, c'est après tout là. Pour nous, on préfère pour ça la DH7 parce qu'ils ont éclaircissant. Vous avez savon, tube, pour nous maman fait, nous fait ça y est, gâteau, à ça les lavons, on a réussi à vous. Comme ça va faire une macasse. Moi, il va mourir. Non. Il est bien parce que si vous avez l'amour, ils ont même pas mes soeurs. Si vous avez au vidéo, qui est parti au monde avec nous, on va écouter, et nous avons des macasse pour nous, vous savez comment ça va bien. On fait ça, on fait crème du jour, et moi, il va dire, crème de jour, on a mouillé, donc on l'a fait, ils ont la crème du jour, crème de nuit. Et pour protéger ma casse contre la valeur à soleil. Bon, on a fait déjà plein de déjà, il faut la dimension de son on a déjà plein de en tout cas, pour la plante, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez la mèche naturelle, vous avez la plante naturelle, on a eu au couleur, on a eu des alliés. Et ça, la ensemble, je vais prendre un soutien. Ça va garantir bien. Ça va garantir quoi? Ça va bien ensemble. S'il vous plaît, maman. On va parfait. Oui, maman, ça va parfait. Voilà, tout m'a daté. Tu vas barrer, tu vas bien sur la conformité. On a pompé, donc, si on a eu les cadeaux. Confusion à la tête, n'a pas de bah il y a des chambres d'aller. Tout ça on a mis. Richard, c'est que fait tout d'image. Oui, bien sûr. Non, on a d'ailleurs une version, on a tout le monde avec nous. Avant, on a besoin de à côté des diverses. Donc, il est OK. On dirait que la confiance, on a tellement de choses. Bonjour frère Guillaume. Bonjour. Ndeni frère de vous. Bien frère Nanga. Nous sommes Nanga. Oui que mon chien. Bah délestage on a comprendre ti. Les loges journée soit délestage ne to kanana ba voisin Simakuna. Ni na so benda. Bango ba na courant. Bango ya jour na bango courant mais biso le courant ça tenait na so benda. Yoka. On ça les amabe. Mais yo mo testner lo ibsanga des amabe. Na dom testner te menaza na tanga na ça quand même la notion. C'est la première ligne moni hein. Prix de l'estage, ils ont pour avantage na bino. C'est un quartier na bino. Ça dit quoi? On me dit que pour le moment, Snell a jour subi surcharge collègue parce que on me dit ba courant ba tia awa, ils allaient ba raccordement pour na ménage. Bon banda kala yo kana so banda kala ba de l'estage ils allaient dégaler le de l'estage. Mais pourquoi parce que munda ba sala ba singa o, ils ont ba singa pour na banda. Mais dans chaque quartier, comme la boulangerie, l'industrie, comment, ça même, donc, raccordement frauduleux, comment, il y a un moment qui est surcharge comme les camings. Alors, si il surcharge, ça va transfo. Alors, pour la signal, pour la transfo, il y a un système, il y a de l'essence. C'est-à-dire quoi? Si nous sommes au courant,
était pas permis de façon que transport et moi paye maman mon parce que transport il coûte cher mais si que la permis c'est bien pour le pour sur le courant peut-être pendant 5 ou 6 jours parce que des jours mon mais si que yo juste sur bien sur courant kuna aujourd'hui c'est le remonter parce que aujourd'hui c'est chargé dans le transport là de ça dit au moins le transport est combien bas OK transport c'est bébé coûte cher et moi je sur transport bébé et ça va une semaine non va pardon tout 2 mois 4 mois 5 mois une année parce que ça le comment cher ça n'a pas capacité makamobele frère dévotion cannabis au cannabis mais ba peto bazoyaka ouais 100 francs bah 200 francs pour bon ça courant va ça la bobani tout ça toujours paye ça bon mutu moi les gens racontent frauduleux oh bah patron pas ça la salama et puis tu as la norme non mais je ben la courant on a ma sachet boy c'est pas normal ça m'a monté il faut que tu aies un snell bah installé ça va bloquer depuis tu es un frère en Christ c'est ça nous péché il faut comprendre ça dit que pour une chose que les gens qui nous ont souvent pas faire ma facture dans ma convenablement pour signer la méga organisée un mécanisme de l'installation on est machine ils ont consommé courant ma casse on a raison ça comprendre les habiletés les adna malamu bon tika na mouché tika bloko kama sona lobi courant ya kaka donc na une photo cause ebandeli moninga nzambe asala kilola aikosala mokili asali mbisi na mai mama c'était en ce moment libala ebandaki nedenie libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batala kabi Bonjour Richard. Oh, Pascoti. Bon. Moi, Bouquet. Oh, les bibous. Et puis, moi, j'étais. Nous sommes en hôpital. L'hôpital, c'est il y a piqué crise. Alors, on va 500 francs. Pardon, $500. $500, on a eu mon situation à tout ça. Maïndou, naïbsa ko ni naïbsa ko où tu as dit bim kratonné à porter la bim ça tipo libanda OK c'est le menda poani bim ça ga libanda autant nga bon mais c'est pour la nini bim ça ga poussière dans libanda c'est pour la nini ah yete di yete naïbsa ko ni yete bim ça ga libanda ningo mona nanda ko ngati libanda mama mama yo me dois ça maman ta na pas na yo na ipsa ki ba fit na yo alingo ya te alingo tota mo ta tamla boy na limisa e maini na bi pusia yo bi mita ibanda yete dinan pam na ngai ko te na ba ka bo na pa na ngai mama o da pusia o loko te o na rie o loko te na linga na yo do mburi ngai wa ko mburi nga cha Richard monsieur dev sangai je na bino se kama tu manga te oki monsieur na inko mona sengai te na inko mona ngai te yo Richard nini boye kanda makasa o ça dépend maman ya ça non c'est pas possible ça dépend de la vie de mon enfant c'est ma fille unique mais là tu viens chez moi ça dépend de la vie de ta fille unique mon cher s'il te plaît prête-moi $500 remboursable dans 2 semaines. Papa, nous on nous donne un réaliser. Soit dehors de ça, tu m'écoutes. Dala, tu as oublié mon tu m'as dit beaucoup d'argent. Nazo tu as oublié. Yo on va pousser mon coco dans l'autre côté. On a fait $500 aux autres dans mon colis. J'ai bien dit soit en dehors de ça, c'est pas ton problème. Je sais que tu es ma femme, tu n'entres pas dans ces problèmes. Je sais pas, ça te regarde. S'il te plaît, 500
remboursable dans 10 dans... Écoute, mon frère Corneille Mousso m'a dit qu'il va me faire ça dans une semaine, mon cher. Okay. C'est remboursable. Okay, merci beaucoup, tu vas chercher ton frère là. Moi, je ne suis pas ton frère. À dater d'aujourd'hui, ne piétine plus chez moi ici. Richard. Sorti au dos au bim, ça va monter dans au bim. Ça va master nanga. Ça n'a pas on a ça qui est, ça qui est la même chose. Disconnected. Non. Maman, je vais te foutre des erreurs, Bima. Papa Maïs, je veux plus te voir ici. Dors. Je vais pas ici. Déjà, je suis comme ou bien, ok, là, ça donne le nom à Moussala. Ok. Vous avez beaucoup de Macamongo, ou bien, raisonnez bien. Okay, so we need to consider prophétie dans ma prophétie. Tout ça la prophétie en Zambie. On est opportunité. Au Cameroun, nous avons des opportunités. Bien bisaka. Zambie a le bac à prophétie ngaya. Otombola ngaya, je serai plus qu'élevé. Nabi 1 2 2. Ou bien OK parce que nous avons des maillots. Pour on a ma ou bien papa. Il faut vous en avez des gens au monde était. Je vais te foutre dehors. Attention, toi tu ne connais pas, moi je suis licencié. Mais moi aussi, moi je suis licencié. Moi je suis licencié. J'ai fait la distinction. Moi j'ai fait la distinction. C'est quoi ça? Tu es comme moi, papa. Ah mais est-ce que tu es comme moi? Tu es comme moi? Dis-moi, là on est and the maxilla is stable, so it's demandable. And the trachea is still central. Bote mama. Alo kama kole sika. Bilaterally, but a lot of transmitted sound. Transmitted sound. Nata ndi mwana mobali. Abi tolingana pe tosalisa. C'est un problème au ça n'a pas si moi na liboso na moi ça malade hôpital. On va combien d'ordonnances yo? A qui c'était mais les cher. OK. Donc puis na ça pe na mbongo te. Cet esprit est soumis na monio. Ça m'a mon malamu so ko sunga ngata moi quelque chose. On a son matisse. En tout cas, papa, merci de ma aide qui va passer. T'as 500, t'as 200 francs. Papa, là, c'est un maman, bon, épouse à l'angle. Ah, maman. Épouse à l'angle. Là, père, on n'a pas dit dans ce qu'on a gagné la salle. Là, il va te dégager pendant 100%. Nasengi, olo na yo kati
Regardez, vous savez, c'est un nid. Et donc, ma caméra, je suis allé, je suis maté. Mon camarade de Richard, mon nid, on a vendu un poussière. Je suis allé à l'hôpital, vraiment, pour nous, je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital. Oh, ça a un zam, il m'a pris ça, il m'a pris ça, il m'a pris, il m'a pris, il m'a salité pas un zam. Priez ni nzambe na bengi kombo na bengi te. Et puis ça gaillard donc gaillard ba gaillard mais na jomo ki gaillard nzambe te. Je comment est la maladie je pense na sous senga pe mo mutu mo ka pesa ngata mo na nzela zati. Ko ba ba ko mte mo. Na munga fana beta banko moko. Na bi nzambe alimisa kana kaka. Mo na sawa to na fana beta. Na luka solution pour que bo ete mo bulu. Mo na nga ko kufite quand même. Nzambe soulanga ebiki te funa beta vrai banko pena donc kwa mona bima hôpital pena tana na makambo susuko na lembi souffrance en attaque des alaka na tuni maman réponse te nzambe pe na ye nzo zo ya mutu o pa nzambe umela te na mo zo umela na mo ba ke la solution beta pena donc lo mo ba likolo pona ba solution faut que mona na Europément. Hein? Ici bas. Non. Elle est bien au cop. Ah, moi, je vais chercher ma pétrole. Si on a un car, on a mis sur le bâton. On a pétrole, mazout, essence. Ce qu'on a éliminé. J'ai un problème sur le salé, ça va prendre un dépôt. Moi, là, moi, c'est un. Lorsque on dit, puis le tuer à 45 000. Puis le tuer à 35 000. Lorsque il y a masse à nous, moi, il y a 5 000. On va les filles, il y a 35 000. On va 5 000. Donc, il y a 15 ou 20 filles. Ça veut dire que c'est pas masse à nous. Il y a des gens qui sont dans le dépôt, et sur la. Genre va faire ça. Le monde besoin de belé on a 500 on va ça la pipo. On a soldé na 35 petits. Même à 30. Ah bonsoir. Pourquoi il y a pété bandi to ça bala to somba batu mutu wana zawa. Sika ni wana zawa. C'est même plus 5 000 francs. Il y a bien. On s'est permis de recevoir la bien pétrole moi à peine. Pétrole a bien te recevoir la biso nyonso. Donc kati ya shida. Ici, ah. Oui, dépôt la biso. Ah, na kota Mariano Koto. Ah, na veni Kelema. Ah, Kelema na Mariano wana. Ça. Je vais comment là-bas. Ah, là je vais comment là-bas. Bon, on peut se avance il y a 5 000, 10 000, 10 000, 20 000. Vous avez mon gars. Il y a un défi. Après, on va se avance à 4 filles. On a mon 5 000. Ça va. Ce que tu as dit là. Tu as dit là. Tu as dit là. Pétrole ezali abi eza na ya Mariano banini petit bon na Mariano ikembela pesa na mais jusqu'au oh mais Mariano ikembela oh ikele malamani
Tata. Mais je peux Ça va, ouais, mais il y a Richard, problème des abos. Maman, il y a des fois ça fait maman Doki. Maman Lobaka na ye atia sur le coup. Ah ouais, aye bien au bien. Si quoi à Beli, sur la Beli, sur le Nzala. On a vu sauter dans ça. Maman, le quoi aye avec maman Doki. Ce sera Koufi à l'ongé de l'homme. Tu as l'ongé de l'homme, moi la maman. Ngana yoka, ngana ebi même dans les beaux maçons à Kitiko. L'État ko na yabi na. Même qu'on a dit ma. L'État ko. Oh, zolo ba l'État. Après c'est comme un gars. C'est ton frère. Et Zate Kabé, tu dois la tête du malade jusqu'à ses compresses de radio qui montrent qu'il n'y a pas de fracture au niveau de la colonne cervicale. Mon frère. Nous avons besoin de quelques le personnel ambulancier, comme vous le voyez là-bas. Elle, c'est l'une des infirmières la plus active. Mais au sein où ça l'on a payé ça, d'accord. Na problème na oyebiso soko boyi bongo na pesi yo so bono saila ngo etali so saila na ngote la problème na yo oye oye la yo oyaka su pa na ngate ba hotel so mona dum to kote la keso yema mbiso to singa na isi oye bien pesa ekaka pesa sani ondimi ko sala ngo yo pamusa appareil ekota mai pamusa yo koza mwa mobali okate soki esiki ngana opesa ye mais il faut ça comme ngana na otinda ngai e a problème te soko boyi
so boyi na yo so boyi na yo so boyi na yo ngana on la na yo na on la na yo ti alors au préféré au tika la poussière nengo zawana oza doublement triplement poussière plus que ça parce que au fondament parce que on est là yo Yasha mais je comprendre tika na distraction konde bien en bon moi Yasha ouais Yasha na ngala biso